Ba verita ya pichwe bimi, Laura tendance, yoka rosambisa na boduka, nzora nde yo moko suka na Chelsea. Suka na Chelsea, na yo ksabino ba audio na ye. Donc faire go la zone tourner na batuma boy oyo, ba romimaye jamais ba salate ka ke liboso. Batuma boy ba na ba fanatique fali, ba kuma na ba détracteur, ba fanatique ba tumususu, ba za sko semble ba fingela raye fali. Sikota mutabongo, jouni bo expliquer ba tuba prouesse à faire. Jouni bossa des missions pour expliquer votre grandeur à faire. Tant que bien on so bossa bien accro la fali boyo la musique à fali. Ya on bien la piste dans Robin no raison ba tu nyo so bien ba yo la musique à fali. So ba yo ki yo so c'est que ba la posa ba yo la nostalgie ba yo va voir ba takala ba voir ba likinga be voloko ba defao ba voir ba débat ba on ba yo ki faire. Mais en vrai de vrai ba linga la ba mo yete trésor congolo muta fali. Laura tendance, muta fali donc faire raison tourner na batuma. Batuma be balingi na bango yete ba wana te pour la repropulser. Parce que muta bongo a évolué ndenge nini. Tant que ana batuma we oyo, batu o balingi na bango ba artiste mususu ba wana ka pour na ko venger. Ba déception ba pas ba artiste mususu. Donc ba aider oté o évoluer ba expliquer batu grandeur na yote. Faire go oza en danger ko za entourer na batabongo Laura tendance. Souka na ndumba dans la peut-être que un intérêt ne mususu à part musala qui communicatrice faire peut-être aliaka na ye to yebité mais marambo boyo kamra binomo parce que il a qui c'est que faire événement entourage na ye eza repola boyo kabinomo ba audio na tie ngaya batuté ba audio ya pichu marambo sala donc kuna to yebité pas faire akena libala to akena nini to yebité na mwana ngai na mbongo ta ye azana ngo boyo te na vision pour la musique na mona na mish na ngati na iba ta $100 na ita ta 50 na ibla ngati na mona te mais ce qu'on a kuna kusala nini musala ko moza na salaire na usaki eluka musala oza quand même mutu mo yebani on a poto sala mo formation jota musala comme ça non donc tu connais qu'il aura tendance na wana ndenge ba pesa ko mbona abundela ka faire ba faire after elote peut-être monta yibyo ngana yebite ngana ya na zori lobote le problème na yeza wana ezaki ba futa ye ezaka akota kana milieu wana kaka mo matolo voilà moi c'est amutu ngasko na sepelaki nango te senga nga oza nango bezo ko kende kusenga batu te wana zeto kitisa ngai eza na sens te tu vois donc c'est un peu ça muninga na yoza na yo bien na mona ko commentaire ba photo beaucoup de dans Kinshasa na zana vidéo yena na batindela nga mes condoléances tant menga kufaki mais pourquoi ko sala tina niveau wana ezalaki vraiment bien te na sepelaki na wata mokete alors yende pena mutazo tinda la fille eza nango te o la fille alali ala mucha finga nana donc eza nango déjà certains mots oiseaux prononcer certains noms oiseaux prononcer ngana yebiki eza mamo o so fandi na moto mais na moto so ko bit kam komka ke moto mutalo bya ngana yebi eza moto oya yebi yete eza na bande ko na ye eza na poto mo muta yebi makambo na ye tout koleka ngaza te de ndinga sana pona ngala la gate qu'est-ce fanatique falit a fanatique héritier batu na ibna za fali héritier na karma pas frère et pas faire ça la kaka pona kaka maison muta fait na sana ba vidéo na ko tindela so ko zo fanda yemba nzimba fali atindela ngaba nzimba fali nzimba fela ta mukoro mais je te dis na tindela ngata nzimba fela ta mukoro mo kote ata mukoro mo kote azo sala wana kaka ko la za wana ko mona yeke alingi yango mena ezaka riti musala moko beva mona kaka olingi yango mena motema ne ngano na vile ngano na mona yete azo yemba nzimba fere kaka tanga koti makamba communication fere chante que héritier maka héritier Kofi Fali surtout wana to azo tindela yo mobali ne ba biloko neti na privé tango bozalaki voilà ndenge za neti biloko bolingo ba nzimba bolingo ma voix que di Fali héritier na faire te et puis il est bien que na linga faire comme les femmes ngati puno linga kaite bwe la pesa ina linga kaite pourquoi parce que ninga makaka Kofi wana isala nga bete take mudu atake mudu Kofi faire n'existe pas c'est Kofi a fait il faut aussi finga mutu zala ba limite et donc on yoko loba naye voilà alors nga te yo linga kaite limbisa jeu de vidéo faire atindela ngambote boy na boy beau frère boy na boy si c'est katanga bien na prison mais qui pas moi j'ai rien fait avec toi mais est-ce que papa allait
Papa, les beaux, yo préféré que Bomaliba, la moyeba qui moi, ça monte internet, beau boya qui poani. On dit ma qui poani. Non, histoire est ça, musika. Tu vois, Azaki na vie na ye, et puis, comment qu'il peut normal. Atira ma comme internet, ou Azaki, comment il est normal. Réputation na ye, na bien. Mais avec les baby, ils ont qu'à t'en aller au côté de ma camboana. Non, mais il a pas n'espère qu'il nana. N'espère qu'il nana très bien. Vous en avez moi aussi, on a qui m'a cambo faire. A comme qu'on a boué, a petit, na benga kaya yamba ta ben. A sali 2 semaines à Kinshasa. Pas même bonjour, pas même sali. So na benga qui n'a pas rappelé, na benga n'a pas rappelé. Na benga n'a pas rappelé. C'est pour ça que moi je comprends. Non. Oui, comment qu'il m'a dit. Vous avez bien un jour, à l'obanga qui est ôté, na bouillir, il y a un jour, il faut aller avance. Papa la timba. Comment expliquer yo benga moi si o bengi au banobe na so rappeler yo c'est kazaiki na shida papa le azaiki na shida monde ba musicien na ba bima na bangoti c'est kazaiki na shida na ye so qui peut leader mutango nani o problème ken so que so na problème ken ngana bengi yo il faut le balanga ndengwana tout na 19 jours de mariage ni on se sombama tout ba location ba place ba nini tout les dans le bissau et c'est les gars bisu mo ba tout voyager combien de bons et dépenser place on tu vas quoi en tout cas na joki décision à vie na ngeta ke mobali na joki vraiment décision Nathalie gauche Nathalie droite et la joki décision la tiki et je laissé tout je te dis que je laissé tout et ça bilamba na ngai na demanda nganyo sa vie na nga poto na tikelier poani oui comme que soko ye awa na kobenga la police na kosala bona moi je dis na la ok moi je travaille bilamba tout so mon atiti ko bana mibali yanga j'ai mis ça bana mibali za griffe tout yanga ni so ta isa monsieur dit okineli etelo kwa okinile ke lokwa malamu te yana biseke soki na yiba kimbongo pona sumba biloko wana autrement menga na fina nga poto na yiba tene ba yiba bikite tout ce que naza nango utara mutoki nanga donc là yo ça besoin nango tikara nango et puis on continue ka komona nga pena on continue kala et comme les c'est ko benga nga police nga salioni na boyi na boyi c'est tout comme il kamwa mbila ya mambo mbila te kindumba c'est clair mobali mwasi ya mutu tango ozolongwa na poto ozokita Kishasa eloko liboso tango ozokoma ozwi simasika il faut benga mobali na yo siko ozwi tozanga na ye azo voyager abengi fimo na Kinshasa alobi na ye non nazo ya Kinshasa lokela nga sim moko finga bi OK ça va nazo lokela yo a voyager il fallait comme na 10h na kende mon sala na bitena obengi ba 16h ba 10 faire n'existe pas c'est confiant fait il faut aussi finga mutu zala ba limite et donc on yoko loba na ye ko loba na ye voilà alors nga te yo linga ka limbisa jeu de vidéo faire atindela nga mbote boye beau frère boye na boye si c'est katanga benga na prison qui pas moi j'ai rien fait avec toi mais est-ce que papa les beaux yo préféré que Bomaliba la moyeba qui moi ça monte internet beau boya qui poani on dit ma qui poani non histoire est ça musika tu vois Azaki na vie na ye et puis comment qu'il peut normal atira ma comme internet ou Azaki comment il est normal réputation na ye na bien mais avec les baby ils ont qu'à t'en aller au côté de ma camboana non mais il a pas n'espère qu'il nana très bien vous en avez moi aussi on a qui m'a cambo faire a comme qu'on a boué a petit na benga kaya yamba ta ben a sali 2 semaines à Kinshasa pas même bonjour pas même sali so na benga qui n'a pas rappelé na benga n'a pas rappelé c'est pour ça que moi je comprends non oui comment qu'il m'a dit vous avez bien un jour à l'obanga qui est ôté na bouillir il y a un jour il faut aller avance papa la timba comment expliquer yo benga moi si o bengi au banobe na so rappeler yo c'est kazaiki na shida papa le azaiki na shida monde ba musicien na ba bima na bangoti c'est kazaiki na shida na ye so qui peut leader mutango nani o problème ken so que so na problème ken ngana bengi yo il faut le balanga ndengwana tout na 19 jours de mariage ni on se sombama tout ba location ba place ba nini tout les dans le bissau et c'est les gars bisu mo ba tout voyager combien de bons et dépenser place on tu vas quoi
En tout cas, dans une décision à vie, dans tant que mobile, dans une vraiment décision. Nathalie gauche, Nathalie droite, dans une décision là. Et je le sais tout. Je te dis que je le sais tout. TikTok. Oh, Poani. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est qu'à côté de TikTok, à Bimis. Pour ne pas comme on so mon apparition c'est la vieux l'ambassade mais c'est pas aussi so mi connais apparition à Dieu l'autre côté so ça apparition sikoyo eloko esalanga mawa na communauté na biso omona moto ozofinga moninga aza na vie de couple na mobali ne baumeli ozofinga ozotinda bafinga moninga ndumba alors vrai ndumba nde eza ye moko ya pichu vrai ndumba nde ye moko makambo oyo ozoloba ye nde ndumba parce que nakoki koexplike te na age oyo aza nango mobali oyo alingi abala yo neyoka bato banda bakete mobali azo mobali ya bato nali mobali ya bato te moi je suis célibataire jusqu'à présent célibataire ah bon mobali je dis la vérité jusqu'à présent je suis célibataire naye nanga mobo na mwasi te onene te jusqu'à aujourd'hui donc apesinga baleson moko boye komi kobangisaka vi makambo ya basi komi kobangisanga basa malamu baza papa le basa malamu baza basi nyonso te baza ndenge moko non kosala to décide na vie okobala lisu te mpo na ye basi ya malamu mpe baza bon baza na bango bon nayabaki mpenza j'ai fait tout ce que mobali asala nga aza mongala epuis nga aza moto nalelaka te naa moto nasengaka te soki ata poto mobana nga na 24 ans nase na poto so moto alobiki napesa garçon ata 10 euro alibimisa mosapi oubien molobake garçon asenganga ata 5 euro ya pamba alakisa mosapi aza te 24 ans na poto moto moko akabelanga 40 euro ti lelo nabosanaka ye te posaza motu kaka oyo akabelaka nga kaka nasengaka pe te moto akabaka te moi je dépris c'est donasaki ke so ndenge aza wana azaki ke nga nakopesaka kaka de biloko na bato nano baeternete wana okota mabele yo moko okufa obelaka tension na bezo obela tension te ah papa nga obelaka tension déjà na éducation na nga na biso na kosala ngo te TikTok oh Poani qu'est-ce que tu as fait là-bas c'est qu'à côté de TikTok à Bimis pour ne pas comme on est so mon apparition c'est la vieux l'ambassade mais c'est pas aussi so mi connais apparition à Dieu l'autre côté so ça apparition sikoyo eloko esalanga mawa na communauté na biso omona moto ozofinga moninga aza na vie de couple na mobali ne baumeli ozotinda bafinga moninga ndumba alors vrai ndumba nde eza ye moko ya pichu vrai ndumba nde ye moko makambo oyo ozoloba ye nde ndumba parce que nakoki koexplike te na age oyo aza nango mobali oyo alingi abala yo neyoka bato banda bakete mobali azo mobali ya bato nali mobali ya bato te moi je suis célibataire jusqu'à présent célibataire ah bon mobali ya bato je dis la vérité jusqu'à présent je suis célibataire naye nanga mobo na mwasi te onene te jusqu'à aujourd'hui donc apesinga baleson moko boye komi kobangisaka vi makambo ya basi komi kobangisanga basa malamu baza papa le basa malamu baza basi nyonso te baza ndenge moko non kosala to décide na vie okobala lisu te mpo na ye basi ya malamu mpe baza bon baza na bango bon nayabaki mpenza j'ai fait tout ce que mobali asala nga aza mongala epuis nga aza moto nalelaka te naa moto nasengaka te soki ata poto mobana nga na 24 ans nase na poto so moto alobiki napesa garçon ata 10 euro alibimisa mosapi oubien molobake garçon asenganga ata 5 euro ya pamba alakisa mosapi aza te 24 ans na poto moto moko akabelanga 40 euro ti lelo nabosanaka ye te posaza motu kaka oyo akabelaka nga kaka nasengaka pe te moto akabaka te moi je dépris c'est donasaki ke so ndenge aza wana azaki ke nga nakopesaka kaka de biloko na bato nano baeternete wana okota mabele yo moko okufa obelaka tension na bezo obela tension te ah papa nga obelaka tension déjà na éducation na nga na biso na kosala ngo te
TikTok. Oh, pwani. Qu'est-ce que son bela basika côté na TikTok a bimis. Pour na ipa kambuna yenyo so mon apparition c'est la vieux basika, mais ça peut aussi. Hey. So qu'on a apparition à Dieu l'autre côté. So ça apparition. Sikoyo eloko esala nga mawa na communauté na biso omona moto ozofinga moninga aza na vie de couple na mobali ne baumeli ozofinga ozotinda bafinga moninga ndumba alors vrai ndumba nde eza ye moko ya pichu vrai ndumba nde ye moko makambo oyo ozoloba ye nde ndumba parce que nakoki koexplike te na age oyo aza nango mobali oyo alingi abala yo nayoka bato banda bakete mobali azo mobali ya bato nazali mobali ya butu te moi je suis célibataire jusqu'à présent célibataire. Ah bon? Je dis la vérité. Jusqu'à présent, je suis célibataire. Moi, cité, on est été. Jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est une leçon, mon coboy, comme Kobani Savi, ma basi. Comme Kobani Sanga. Et basa malam baza. Papa, les basa malam baza. Basi nyo siki balande ni moko. Non, ko sala to décider na vie robala li soute pour na ye basa malam pi baza. Bon, ça n'a pas bon. J'ai fait tout ce que mon bala salade. Ngaza mungala. Et puis ngaza mon tourna les raté, na mon tourna senga raté. Ça va ta poto mo ngana 24 ans na sena poto. So mon travail qui na pesa garçon ta 10 euros, album sa musapi. Ou bien moi ba ke garçon senga 5 data 5 euros ya pam. Alexa musapi azate. 24 ans na poto, mon tourna kabila nga 40 euros. Ti euros na bosa na kaite pour ça mon tukara oya kabila nga kaka. La scène répétée, moi je dépris. C'est. Donc, c'est que ça, n'a que n'a pas ça la dégueule qu'on a battu dans l'internet wana. Ou quand ma belle, yo moko kufa. Ou bela attention na besoin bela attention te. Ah papa. N'a bela attention. Déjà l'éducation na besoin de encore ça la mode.
mais mutu musu eza pe kaka koloka okomi pembeni babala ona ba ajo atamboli asali ba vie mutu abimi te mutu moko ayo kobima ex no akala bozonga na ozwa ata mwa chance ba honorer yo al oyo kobebisa eza pe sorcellerie kindo kiti balia famille ezolando yango peut-être nga moko alobi yo kasi ndenge bozalaki na ye ndenge asala kombo soki ozalaka fojo wana azongela azongeli yo mpasa yebi koza pose azongeli yo pamoni ete oza bien oza na makambo ya bien makambo to eza bien soki ozalaka oza nango te akozongela yo te il faut réfléchir bon nga nayebakaki akochanger mais atika nana atika moninga poso bokontinue kozala ne bamondo ndenge azokenda ngo na yo mpo olingaki oya kofinga maka mpona buzoba ya mwasi ya boye bato mosusu bayebi na bango te mongo oyeba na buzoba kozi ya mwasi nao kitoko te yango nayebisaki ye ata bafoto nanga mosu bana koplesi yo banda oyebi ye loratanga somonaka ni foto moko na internet na mobali keko mobali na yo na nesalama te kasi bato bashida bango bazala bongo bato bashida soki omona ye na foto moko aye na feti moko boye na mobali jamais voilà donc mobali baboso oyo aposa ezanga mobali wana okende ye bafeti ezanga panga moto mosusu azalaki te kasi mobali nyonso andima bindima kasi mibala bandobwa mpo bayebi te ayebi bango na monde ya bamusicien ayebi ye ayebi mpe makambo ebele asali na monde ya miziki mais atika nde nana ata okenda nana atika edi ça c'est pas normal ata pe ya nana asalaka na ye banini tafingaka mutu te nano so mona ete azofinga mutu atika bango mibale asala makambo na ye kimbanda ne na Jaël abimisa ye nana c'est nabi parfois le malheur est bon grâce à Dieu parce que on ebimi sikoyo ils ont l'on avait koyeba moté nabi ezalaki nde boye na comprendre voilà c'est un peu ça sepeli koyoko papa